bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site ya ka moko ya mboka moko ya mboka donc ko zapper trop té rester branché escoté moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise et bino promotion o nyonso ana flat na ye restaurant de bono asali sifeti mona kini olingo mona ngoza ka juste na bomoko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na bomoko ya mboka olingo sala promotion na bomoko ya mboka za na ka pona toza na pona ko sa ba promotion na bino yo artiste toza besoin vraiment ba sa lo promotion ya produit na yo yaka na bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekokoma tibisi kozali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya bien ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières. ezosenga fana boma na boma mbongo mpona penda mwa ndambo toteka te yaya tozoteka te bango baéconomiste bakuta na bango nyonso basala makita na bango nde bamesala kosala bazola biso solution mpo biso tovivre towana mposa kovivre tozala kimia 1.3 ondeye dollar ezomata biso awa koteka eza te tokobandabanda ntongo mpo oteka ata 10 dollar wana ekomi likambo. Mboti na bino baso baye bolandaka site na bino oyo bolingaka mingi ya bomoko ya mboka bongo lelo toyeli bino problème oyo eza koleka na RDC to ya RDC eza sous normal te dollar eza komata chaque jour soko olamuki lelo 10500 lobo malamuki 11500 ezokoma ata na 12500 yango tokiti nano na zandu bayi mboka bayebisa biso problème yango eza nini parce que bato baza kolela koteka eza te mbongo eza te toyebi te so tokomi wapi so tokokufa ye so toza na bomoi toyebi te nde nozo mwa keke bato bakopesa bino réaction na bango par rapport ya to ya dollar oyo ezali kobata chaque jour eloko na koyanola oyo eza pasi mpo ndenge dollar ezomata biso awa koteka eza te tokobandabanda ntongo mpo oteka ata 10 dollar wana ekomi likambo toza kotuna tokosuka wapi leta tayela biso likambo oyo bazoyela biso solution tozoteka te tala zandu ndenge eza polele bato baza te nana kosomba otie eloko taloka boye moto abina kokakola na za mbongo te kaka biso na biso bateki mosombi aza te leta tayela biso likambo oyo tolembi po madola wana eza problème na biso te eza problème ya baéconomiste bango batayela biso problème wana biso toza biso bapetit peuple alors biso tosani mpo biso moyen tozwa solution wana eza te bango nde baza bato baza mieux placé ya kozwela biso solution mpo so solution eza te chaque fois biloko ezomata mbongo eza te koteka eza te bazofuta bato ete tovivre comment bango baéconomiste bakuta na bango nyonso basala makita na bango nde bamesala kosala bazwela biso solution mpo biso tovivre towana mposa kovivre tozala kimia 1.3 papa toyebi te so tokosuka puis depuis tobandaki ezalaka soki 7500 mati 8000 9000 tikala 9000 ti tokomi na ba 12500 tocomprendre te moto ayebi kasombaka biloko na ye na mwa baprix mo boye tobela mpe cher aoya boye dollar emati mbongo na maboko eza te mone ekomi rare parce que dollar emati akosomba eloko moko ya moins cher oboyelesa bana sante ya malonga te mwa mbisi oyo ekomaka soki akesomba mbisi mwa mpe odimo ekomi susu cher akosomba nini akolia ni mboka oyo tokende wapi papa tala so nakolakso bitaba biloko nyonso eza na marchandise ezotekama te biloko eza wana nyonso banda tobandaki depuis samedi etekamaka te dollar emati tozokende wapi so ekomi wapi on ne sait pas so baza so bamena bamema biso wapi to na franc congolais na biso pourquoi to etayelaka dollar emataki comme ça biso pays moko très pauvre toa sous la pose biloko wana te yo nde nalandi oyo bi boza na franc congolais no est ce que bino so batikeli no franc congolais no bokomarche franc congolais bobanda osala yango bacha est ce que boko pourquoi pas bapays mosusu basalelaka bamoyen na bango moko pourquoi pas c'est un grand pays toza na banque na biso nous avons tout et là biso kaka bonne foi ya kofika ba congolais on ne sait pas si monnaie d'échange wana je ne sais pas si ezalaka ndenge nini comment est-ce que les choses fonctionnent là-bas mais toza na monnaie na biso moko on n'a pas besoin d'autres monnaies pour moko na biso fonctionner vous avez compris et ça accord basinaka entre les deux pays entre les pays au ça interchangeabilité ya biloko monnaie d'échange donc ça la même interchangeabilité entre
les biens mais comme atina ba monnaie biso déstabilisera biso bango et avantage à bango je sais pas so makambo ça la mandé ni kuna vraiment to lembi merci na bino boso bino moko boyebi bouti kolanda oyo bayimboka balobi kasi biso tokoloba nini tokosenga sena bakonzi ya mboka bamekana kobongisa stabilité ya dollar pamba te dollar oyo komosala mutu pasi parce que chaque jour ezomata bino eza sous fixe te bolamuka boye 10 000 9 000 11 000 lelo 12 000 finalement tokomi wapi merci na bino boso bolandaki biso kuta mboka France Belgique Suède wana namoni Eric Momo mon boss Eric Momo Maman Pauline Momo na simanga zakina Bruno Ndombe aidaki nga pona osoba image onyo so bomona afi matombo na Londres mbote no yango na yebi ke mabanga leki so na voki te problème mbote na to kutani na numéro mususu botika malamu bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site aka moko ya mboka donc zappé trop te rester branché escoté moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise une promotion au nyonso ana flat na ye restaurant de bono celle si effectivement na kini ono mona ngoza register na moko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na bomoko ya mboka ça la promotion na moko ya mboka za na ka pona toza na pona ça ba promotion na bino yo artiste za besoin vraiment ba la promotion ya produit na yo ya kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekokoma tibisiko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières